Salut, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, bonjour, wana boyebi depandara nango na air oyo okolanda émission na biso. Bande onanga tozo kaka likamba mama na biso Barcelone ki ezongi koto baloba boye koto bazongi sabwe koto baloba boye koto bazongi sabwe bandeko. Bope misape mwana batu pardon. Bope misape mwana batu pardon, bope misape mwana batu. Malgré ma be na ye, malgré berer na ye, malgré nyonso, bope misape mwana batu bandeko. Bino bozwaka likambu te. Bozwaka likambu te. En tout cas, le lot toye kolobela Barcelone, tomoni Barcelone ye wana zemi na ye wana penza bomoni libumbu yango wana esi ebimi. Le lot toye kolobela Barcelone. Alors na pesi mbote na bandeko nyonso oyo balandaka Irsil Botelwa TV, na pesi mbote na bandeko nyonso vraiment obo soutenaka chaîne na biso pour que ekende liboso. Mbote na Linda bukulu ya balinda, mbote na Princesse Alegria, mbote na Susu Botelwa, mbote na Sonia officiel, mbote na babone nyonso ya Irsil Botelwa TV, mbote na famille Botelwa pe famille Kuta, sans oublier famille Lukisa. Bandeko nanga toyena ntolobela no likambo. Tolobela no likambo pourquoi po trop c'est trop. Tozoyo kakaka oh Barcelone kutu kuna, oh Barcelone kutu kotoyo, oh Barcelone kutu boy. Lelo biso toyena biso kolobela mambo belé te, toyena biso kokota na ba vie privée ya Barcelone te. Po makamsu ezoloba man internet ezana ngo vie privée na ye. Alors nga vraiment na linga ko kota na ba vie privée na bango te po eza ba vie na bango. Toye kolobela Barcelone tant que star, toye kolobela tant que comédienne ya mboka na biso, esengeli tolobela yango toye kolobela likambu ya Naomi Barcelone. Alors bandeko nanga Naomi Barcelone na minute oyo azongi poto. Na minute oyo Naomi Barcelone azongi poto. Tomona kitango Naomi Barcelone azonga ki kisasa batebele baloba ki ba refoule ye. Oh kutu baseme ki na ye akala. Kutu banani mobali na ye wana baseme ki na ye akala nde basali po Barcelone azonga. Kutu be makambu biloba maki ebele na mbala moko donc troubla ki batumutu. Naomi Barcelone azongi kisasa pour une semaine seulement. Banda zonga ki asalika une semaine. Nande azongi poto. Era batu musu balubi ke Naomi Barcelone azonga ki kisasa ka poya okangisa ba comédien munoko. Ba comédien bele ba finga ki azana mukanda te. Alors banda zonga ki asali tournoi ya kolakisa ba comédien nyonso mukanda pour ke akangisa bango munoko. Ezape na batu musu balubi ke azonga ki pona mikanda ya bana. Ezape na batu musu balubi ke azonga ki po apesa mukanda oyo azui valeur. Alors lelo chez Irsil Botelwa TV toye koye ba vrai version ya likambo. Barcelone azonga ki isasa pourquoi et puis azongi poto pourquoi. Alors bandeko na invité bien ceux qui bozana no ba abonner te na Irsil Botelwa TV, vraiment beau s'abonner. Ceux qui n'ont s'abonné na Irsil Botelwa TV, en tout cas, au s'abonner massivement et ça malamu mingi, abonnez-vous chez Irsil Botelwa TV. Commentez, likez, partagez l'émission Nabiso et ça malamu na ça rabino toujours. Ba partage Nabino et ça la rabiso bien. Ba partage Nabino et ça la ka vraiment chaîne Nabiso bien. Ceux qui lingaka Irsil Botelwa TV, ceux qui landra ba analyse Nabiso, ceux qui vraiment au lingaka ba analyse Nabiso, alors partagez l'émission Nabiso. Partagez émission au nabande kunayo, partagez na WhatsApp, partagez na Facebook, partagez partout. Oyo yo omonike oko partager nzamba lola arozanga te ko pambola yo. Alors bande konanga lelo to ye tolobela no likambo, lelo vraiment lelo to ye tolobela nanu likambo oyo po internet et fingi Barcelone, internet et donc et traiter Barcelone na balolenge ebele. Alors lelo biso pe toye na analyse na biso poto sala concernant Naomi Barcelone. Bandeko Naomi Barcelone auta kokende kisasa. Naomi Barcelone akendaki na poto na mwana na ye. Tomona ki ye ake poto après quelque temps tomoni mwana akomi kokende classe. Mais bate bele baloba ki tango Naomi azongi kin bate bele baloba ki. Alors eloko nini oye poussa ki batu baloba to likambo yango ebandaki ndenge nini. Likambo oyo ya Barcelone po batu batia likambo Barcelone ka po batu baya ko banda koloba likambo Barcelone ebandaki na makambo ya princesse.
Barcelone tanga kende poto batu babanda na bango penza kolobela likambo na ete. Tango Barcelone ake poto batebele babetaki na bango Barcelone kara toyokaka batu musu basalaki be émission Barcelone landi papa mwana Barcelone ake poto nande ye moko Barcelone akome kosala ba live na ye azolamba te live na ye en tout cas batu bazaki vraiment kolobela makambo ya Naomi Barcelone te. Batu baye ko banda kolobela makamba Naomi Barcelone tangu Naomi Barcelone mamba princesse eye ko ya tangu princesse Ilustar ake poto bandeko nanga bolanda nga boye ba makamba no loba liboso actualité ya Barcelone ezalaki na réseaux sociaux te. Tangu nani princesse Ilustar aye ko kende poto. Tangu libala ya princesse Ilustar aye ko simba te. Aprende to komi komona ba analyse komo bimebele. O kutu mobala ngo camarade ya RK. O kutu Barcelone mutabetela ke kopi ya libala. O kutu bwe après makambo wana nde batu baye kufungula misu baye kotia libala ya Barcelone ka. Nande tomona ki RK na Barcelone bakome koleka na émission ko expliquer makambo ya princesse yango nde batu batia ka. Alors batu boye kotia Barcelone ka boye kokota tina vie privée na ye makamba mukande ke zongi o Barcelone kutu bwazana mukanda te o Barcelone kutu bwe makamba mukanda koya ndongo na poto po na ba mame bele na poto wana ba beti ba ne bele batikali kuso mukanda te. Alors directement Barcelone azoki mukanda ko présenter passeport rouge na ye na kintanga ko kitakin comme abanda ko tambola na ba comédien nyonso ko laksa ba passeport na ye partout to moni be émission na chaîne na yemoko Barcelone. To moni be émission na chaîne na yemoko ndazaki ko laksa ba passeport na ye azotombola passeport na azo laksa ba comédien nyonso et par là que ba mama ya poto ba yaki ko silika ba ye ko funda Barcelone ti makambo yaki ko koma ebele. Barcelone azongi na poto po ba mama poto mingi balobaki ke akuzonga te soki azongi ba okangisa ye soki boye bato ebele balobaki. Alors tangu baye ko recevoir lettre na boîte de lettres na bango po na justification ya makambo na ye mamba mwana iparaît-il bakende ko zona mwana bake ko mwana leki na ba interview ebele wana ndenge tozoyoka seno ba rumeur ya bato. Nde makambo yango eyaki kokoma minene. Alors na makambo nyonso ya Barcelone nani aza auteur ya makambo wana nyonso po bomona vie moko esengaka mutaza pe na discernement. En tout cas toyaka oloba mabe po na ba comédien na biso te po tolinga bango tolinga musala basalaka toza vraiment donc tolinga musala na bango basala po ezana batambo tozana na bandako na biso eloko sala pe ezala te. Totiara ba théâtre total la tant tozara boring tant tozara neloko sala te totiara ba théâtre total la to sepela na barole ba misusu ba msupe to sepela na barole na bango te to sepela na belateli ba msusu pe to sepela pe na belateli na bango te. Alors to mona ki Barcelone mamba Barcelone ndenge zo rene na internet mutu nyonso amo o alobate ke wa yebi mamba Barcelone te mutu nyonso ayebi mamba Barcelone ndenge zo leka. Alors erreur na makambo wana eza nini to faute eza nini pona nga isi botelo na opesa faute epa ya Barcelone. Pourquoi na opesa faute epa ya Barcelone bande nga basala ba jeune mukanda te. To sala ba jeune na ba théâtre ndenge ezala ko sali théâtre ba jeune bike théâtre za ba rôle nanga no jouaka. Mais balukaka te ko kangisa public munoko non lakisa bango babina na mukanda te mukanda yango ngana na passeport rouge ngana abwebwe bantu baotala ke oye poto sika oye poto directement okozwa mukanda te po mwana botami na poto te soki zaki ke mwana botamaki na poto batu balinga baloba te mwana botami na poto Barcelone azwi mukanda na sima mwana mais oye poto sika bien sûr bosali coopération muta déclarer mwana muta lobabwe mais makamuso esengaka discernement Barcelone na biso tolinga yo mingi mama na barka ozwi mukanda ezangolu yana bato ebele ba umeli na poto batika lozo mikanda te ba umeli na poto bomona poto stabilité poto eza mukanda soki no muto azwi mukanda te na poto bandeko nanga a stable te
Mutu azwi mukanda na poto yende mutu a stable poto yebi ba poto ndenge zaka sa mukanda mawa plein. Donc sa mukanda oane eloko osala te. Barcelone tanga zoki mukanda surtout tango yebi ke mukanda na o oziango na ba kope moko boye. Esengelaki kovanda kimia. Na vie toluka ko prouva batu te soit ko laksa mutu batu banzima. Mama osa likambuno mutu soka nzimi anzimi. Mutu aboyi kondima etaliye. Koluka te obimisa prouve moko be pour ke batu banzima yo. Kobimisa prouve c'est bien. Obimisi ba preuve eza nango bien. Mais eza na batu musu ba onzima ona ba preuve oyo obimisa. Eza la pena batu musu ba onzima okate. Congolais ane motema mabe. Congolais ato bimisi le 1500 ba preuve a onzima ote. Congolais a motema soko diongo ato bimisele ba preuve belé a otikala na ye kondima yo te. Congolais a bongo. Do Barcelone akoke na epeka kovanda na epeka kimia okeno Congo na kimia biyo kasi ba comédien nyonso oyo leki ndaku par ndaku lakisi mikanda bango nyonso balingaka o. Boyeba ni bino mo ba comédien mitema na bino ndenge ezalaka. Comédien nyonso o te yoke lakisa mukanda olinga tomoni akepa ebakata, tomoni akepa ya Gabi, tomoni ba Jérémy Chabani, tomoni ba Marina Ngoy, tomoni partout au Barcelone lekeli. Mais yeba na ba comédien nyonso o lekeli bango nyonso te ba olinga 100% te konanga. Mutu nyonso te o ke lakisa passeport no o tala nguna motema malamu. Discernement ezala bien na vie. Et na ba blo mususu o discernant ngo vandi. Faut za sage. Wade ya mama mwana mosa libalo wapena zemi kalato boto comme mama bana mi balé. Alors na vie il faut za la sage barsa na biso na lobite koza sage te. Oza mwasi moto linga yo mingo za na mayele po okoma ba filme moko yo moko komi filme totali pe to sepe nango. Alors ezana ba blo musu il faut ozo akapena conscience ozu conscience peno tolobite. Dans un faute place boy. Na faute place boy. Soki lelo ba mama poto ba lobi, oui, bazana raison na bangwa oloba. Soki lelo ba lobi, eza po yomoko pesi bango permission, yomoko fongoli porte, yomoko fongoli nzela po ba loba. Po ozaka na poto bandakala. Ba mama na batikala koloba te. Mais soki ba lobi na moya lelo po yomoko ofongoli porte. Tango zi mukanda yomoko piololi obeti tango akozana mukanda. Soko vanda kinyo kimia ba omonoka okeyo zongi. Ba omonoka ba va et vient. Peut-être tango bota balinga baloba soka zui résidence azu mukanda po na mwana. Soka boti za po soka azu mukanda za po boti na poto. Mais parfois to milukela ba problème biso mo na vie. Tomi lukela ba problème biso moko. Il faut zaka sage. Il faut tala ka mukila ngwa tanzambe o batu nyonso bana ba mitema mabe. Mukila tanzambe mutama malamu azati. Et puis suki wana te ofingi suba mama poto. Ba osepe nango te. Ba osepe nango te. Toyo kana ba rimero ba sona lobike ba mama poto ba miteba maboko makasi. Mbonga poto ya pasi Mbonga poto bakaba yango pamba te. Mbonga poto ya pasi. Mbonga ba hiver. Ya pasi. Bakaba mbonga poto pamba te. Parfois to pesa ba mama na valeur. Ba tumo ba souffra vraiment pour na luka mbongo. Donc tu otinda $100 na kin, $200 na kin. Anyo kami posa $200 wana. Mais yana batu musu peut-être na kin banyoka mate azune ka $100 na pete azu $200 na pete mais na ba hiver ba paye libanda ya to souffraka malili pena boebola ba 5h 4h batu baza olala mais malili wana shwato ke kayu alors mbongo wana bakabangu pamba te tolingana biso yo mingi Barcelone ba mama poto ba yambaki yo ba mama poto ngo bangonde balingaki yo mais yo mokondo fungoli nzela yo mokondo sali mabe yo mokondo laksi bango mukanda yo mokondo manke bango moyeba sepela nango ezate mais tolinga yo kaka oza comédien moko malamu oza star na biso totalaka na TV toyeba yo na TV banda toyeba ona toyoka te koswana kina muto finga ki mutu ngaloba nanga mabe ba star na loba pena malamu na bango na loba mabe na baso star aza mabe toya to loba pena mabe na ye mais so aza malamu toya pe to tomboli
pona linga mingi ko valoriser ba star mboka na biso pesa culture na biso toko yo apelisa caméra te poto finga bango ka to finga bango so to valoriser bango te jamais mutu moko auta Brazzaville mutu moko auta na Nigeria mutu moko auta na Côte d'Ivoire ya ko valoriser bango ba ozala te ka biso monde to valoriser bango alors place wana Barça obetaki mabe. Félicitations d'abord na deuxième mois na ozobota félicitations vraiment na Zemi en tout cas nzamba pambola yo zala sage côté wana Zemi yango wana mama zala sage yamba bébé na ona kimia lukaka kimia na minute oyo ozano mutu te ke opelisa ba live banda suko loba en tout cas lukaka kimia balobi kimia le kinyoso ndima na oba faute ata ba balobi no ndima na do ndima tor ndima nyoso mikitisa luka kimia epinzamba lola a ozala elongo na bino. Alors merci mingi na bato nyonso o bolinga Irsil Botelo à TV. Merci na bato bolandaka biso, bo continuer ko partager ba masolo na biso, bo continuer vraiment ko sunga biso na ba abonnement na bino na ba partage na bino. En tout cas, bo continuer nzamba lola akozanga te ko batela pe ko pambola bino. Wana tokutani mbala sima soki yeso azongi te. En tout cas, soki vraiment ezambala no ya liboso otombe na Irsil Botelo à TV, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sala malamu mingi. Bisous, bye.